Très chers amis de Congo France, bonjour et bonsoir. Merci parce que vous êtes connectés sur www.congofrance.com dans cette émission Actualité à la une présentée par M. Didi Pumba, émission Oyo et ko permettre biso malembe to yeba ndenge nini mboka na biso ezokende boyebi kelelo soki mboka eza ndenge komi wana na état o ekomi état moko très critique trop même eza pona ba américain na à travers Paul Kagame ou aza esclave na bango pour yende azo permettre destruction massive ya mboka na biso Congo lelo parce eza makasi parce que congolais ayebi guerre te na mboka na ye parce eza makasi parce que congolais amona bitumba te mama ya makasi na ndenge leka na kati ya France na kati ya mboka ya Congo. Alors makambo surtout otozo mona yango ça s'apprend ko sima munduki civil sima munduki ça s'apprend pour ko bengana batu oyo nyonso tout bazoya ko torturer ba congolais o bazoya ko botola ba congolais kita na bango. Alors eloko nini Moïse Katumbi na Mwisa Nyamwisi bakine ko sala na kati ya Suisse na Davos tokoye bango à travers cette émission Actualité à la une. Il paraîtrait que bakende ko solola ou bien Paul Kagame a bengaki bango pour na bakutana plus vite que possible pour na baïba ko sola makamamboka. Est-ce que bango baza na droit ya ko engager lisusu RDC na kati ya crise politique, na kati ya crise sociale, na kati ya crise moko oyo lelo tokomi tozoyeba susu te niveau nini oyo ezokoma parce que ça trop profonde crise wana oyo lelo ba congolais baza déterminé pour na basila na nango. Toyebi biso surtout ba stratégie ya Paul Kagame eza pour na ko kotisa lisusu makasi distraction pour na ko kotisa lisusu makasi ba Rwandais pour na bango ba Rwandais ba ko réaliser ba plan na bango. Alors tomoni ba article belé et comme ko komama sur rencontre il y a Paul Kagame, Moïse Katumbi na Mwisa Nyamwisi. Toyokango il paraîtrait bakutana ki na kati ya Suisse au cours il y a forum qui forum économie mondiale il y a 2018 où Paul Kagame akendaki justement kokutana na Donald Trump par rapport il y a propos à Donald Trump ninga lobaki que non les pays africains sont des pays de merde. Il fallait normalement aller s'excuser parce que c'est là qui est un peu polémique dans les pays africains, dans les autorités, bien dans les présidents, oyo, ça, président, il y a mboka, oyo, c'est dans l'Afrique. Donc, c'est là qui peut à l'occasion, il y a forum mondial économique wana, et c'est là qui que Paul Kagame, bakutana Donald Trump, le col à Paul Kagame, as président, il y a Union africaine. Donc, dans l'occasion, on a des articles belé comme quoi Moïse Katumbi, na Mwisa Nyamwisi, bakende kutana na Paul Kagame. Vous voyez que Paul Kagame, c'est un vrai tueur. Paul Kagame, c'est un vrai criminel. C'est un président Oyo, Aza actuel, il y a Rwanda. Vous voyez lelo difficulté ni otosa na ngona ba Rwandais. Vous voyez que Isaka ba Congolais ndebate kaka mboka na bango, c'est les Congolais qui ont vendu leur pays. Soki lelo mutu moko akoti na ndaku na yo et ka yebi tina place à chambre ezalaka, c'est que mutu wana mutakotisi ye eza kolondako. Donc, si tu veux comprendre que dans la République démocratique du Congo, les Rwandais ont tina si ambetu, tina ba chambre, ya mboka wana, c'est que les Congolais mutalaki siye qui non awa minéré kotaraboué, awa diamé botarakuna or et salaka, awa et très cher amis téléspectateurs. Alors, ce qui est réel, Moïse Katumbi na Mwisa Nyamwisi bakoki en aucun cas na lobby ya kokinde ko engager ces pays-là, notre pays, notre très cher pays, na kati ya désordre. Lelo il faut koyeba ke Joseph Kabila a servir Paul Kagame mingi. Lelo na kati ya Rwanda bakoma na ba entreprise ya raffinerie ya cobalt.
ba entreprise ya raffinerie ya cuivre. Or bango moko na kati ya sol na bango na kati ya mabeli na bango bazata na litanga ya cuivre te. Alors ba comme premier pays mondial ya raffinerie ya cuivre surtout en Afrique. Voilà. Alors bango ba comme ba producteur ya cobalt, ba producteur ya coltan. Pourquoi? Parce que ba engagea ki mutu na bango moko oyo azo servir bango pont pour na ba ya ko yiba na kati ya mboka na biso Congo. Et kozala lisusu un autre problème. Oyo Mbusani ya Mwisi na Moïse Katumbi na lobi bien si seulement si bakutanaki na Suisse na Davos à l'occasion ya forum économique mondial wana. Il faut boyer bayango ces gens-là ceux qui baza ko engager la République démocratique du Congo na désordre baza ko engager la République démocratique du Congo na lifelo pour monter pelalisu makasi. Il faut batouana to condamner bango to tia bango barrière. Très chers amis téléspectateurs, déjà difficultés à ébélé kaka pona kolongola Joseph Kabila. Lelo ba combattant ba yebi comment est-ce que ba bunda bitumba depuis des années. Lelo Joseph Kabila za toujours na kati ya pouvoir. Boyebi solution oyo Église catholique ezoyé là ba peuple congolais. Ezaki a congolais azala debout. Congolais à se prendre en charge. Congolais a yeba nini oyo ezolika la kati ya mboka na ye Congo. Alors ça sera encore un autre problème. Ce qui batu oyo mi balé ba keko luka Paul Kagame. Et ça te pour luka solution. Il y a crise, il y a Congo, mais ça par contre il y a koya les sous na malheur. Oyo eko bo mi sa ba congolais, oyo eko faire réaliser plan ya ba rwandais, oyo eko zala eko saccager très cher ami téléspectateurs ba peuple congolais. Donc ils acquis par rapport il y a information oyo tout monde les circulé na ba article belé circulé na ba site belé par rapport il y a rencontre il y a Moïse Katumbi Mbusani ya Mwisi na Paul Kagame congolais à la vigilant boyebi na otolo ba awa ce sont eux-mêmes les congolais nde bangonde bazo sala ba ndeko na biso boye ba maladie et côtier belé ce boké na kati ya Kinshasa bo rebona fulu poubelle na poubelle surtout na kati ya capitale. Maladie commis tellement à niveau moko oyo moyen batu normal ba vivre ba survivre exaté. Pourquoi? Parce que ba teli batu de gouverneur moko oyo ba yebi ata souci ya population T. Maladie commis belé na kata Kinshasa. Pourquoi? Parce que il y a des gens oyo ba ça mal intentionnés, voire même des Congolais, oyo bango moko bazote kamboka na bango. Il faut pas tout le temps kaka to finga ba Rwandais très chers amis téléspectateurs. Boye baké ma benyo surtout et ça Congolais mutia bandi yango. Pour les lomboke comme boye c'est Congolais muta accepter le koana. Na lobi bien, il faut pas kaka tout le temps ko finga ba Rwandais. C'est bien bon ko finga ko ganga, c'est bien bon. Mais il faut que tu aies la source, il y a les kambu et outi wapi. Il y a des la fièvre, il faut que tu aies la source, il y a fièvre et outi wapi. Qu'est-ce qui a causé que Moutouana comme la fièvre? C'est ça, très cher ami téléspectateur. Alors, fièvre wana, maladie wana, oh, le côté na Congo. Pas sûr que na Congo, c'est parce qu'il y a un Congolais, oh, la soit qui est un Rwandais, aïe, ko tchaï na kati, il y a Congo. Lelo, pas ce côté, c'est parce que eux-mêmes les Congolais ne va trahir bandekuna bango, ba Congolais, ne te moni na fronakati ya photo oyo, tozo mona ulinganko ya zawana, gouverneur illégitime André Kimbuta azawana, Cheo Okitundu azawana, tout le monde même ba Congolais mususu bazane belé, baza ko soutenir Joseph Kabila. Pourquoi bazo soutenir? Parce que ce sont des corrompus. Alors, idée mokeso e langai. Pour na koyeba ko démonter tout un système, ou bien ko désinstaller tout un système. Tout sera ko démonter tout un système. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on déboulonner. Qu'on déboulonner boulon.
ko dévisser ba vis o ezo sala que non système on est à makasi. Pour déboulonner tout un système, il faut tout d'abord y a ko empêcher batu oyo bazo liana Kabila, oyo bazo latana Kabila, oyo bazo soutenir Kabila. Désolé ngankoi oyo de chez Okitundu oyo de général nyonso tuana batu nyonso tuana, il faut ko tia bango barrière, il faut ko déboulonner bango. Bango nde bazo simba Joseph Kabila. Bango nde bazo pesa Joseph Kabila pouvoir wana ki avanda. Ce n'est pas seulement que Rwandais, parce que les Rwandais, ils ont tout ça dans Katandako, mutabete le toc 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 toc. Ce côté on a fait un bomoni qui a ça mutamabe ko fongola été. Alors mutabete le toc 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 yo fongolié au quotidien na Katandako na yo, o éviter que mutuana aza monguna. C'est ce qui s'est passé na Katia mboka na biso Congo. Aujourd'hui, bakinyo surtout baza causer problème wana. Bakinyo surtout bazo subir, voilà, problème wana. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des Congolais oyo baza na idée à mabe, baza mitema mabe, voilà ba meme libiso mutu oyo ayende koboma bandeko na biso na ba discours na ye oyo lobi nango cardinal Mosengo ba discours moko o mona mutu on dirait azana maladie o ba bengaka logoré. Très chers amis téléspectateurs, vous pouvez comprendre par rapport il y a la réalité oyo tozomona sur le terrain. Na ko lobango solution et ça Congolais surtout azala toujours conscient na ba réalité oyo eza na kati ya mboka. Il faut faire empêcher batu oyo bazoliana Kabila, les André Kimbuta, très chers amis téléspectateurs. Ezo salanga ezo kamwisa ngai na komona ba journaliste bazo yamba ba papi Tamba. Mutu azali proche ya régime ya Joseph Kabila. Bazo ya koyamba même awa na kati ya Paris. Et puis journaliste wana après lobby ya koganga o Kabila dégage. Mais Kabila dégage ozo yamba mutu ya Kabila, ozo talepe boyo ozo tika kene, très chers amis téléspectateurs. Je vite compris que le problème à Congo c'est tout d'abord les Congolais. C'est tout d'abord les Congolais, très chers amis téléspectateurs. Ce n'est pas les Occidentaux. Les Occidentaux bah meki kaka juste jeune à bango et simbi. Mais c'est à nous les Congolais de comprendre que ceux qui ont déstabilisé Batouanate, problème est qu'on continue de génération en génération. C'est le moment, très chers amis téléspectateurs. Batounio surtout au bazo na Kabila, au bazo ya, awa na kati ya poto, et tombe diaspora, tout ya bango barrière. Bakoye ko le karalikanda ba émission na bisoté. Ya biso batu oyo to telemi. Ya ba journaliste patriote o tozo défendre mboka na biso. Ba journaliste o bazo yamba batu wana batu ya Kabila. Ngana ko loba yango na assumer. Ce sont des collabos. Je vous dis et j'assume que ce sont des collabos. Yoso yamba mutu azo soutenir, mutu azo bomande kona okuna na Kinshasa. Ozo yamba mutu azo soutenir, mutu azo violer maman na okuna na Kasai. Ozo yamba mutu oyo azo soutenir, mutu oyo azo bomba bébé tina ba maternité. Très chers amis téléspectateurs, tous à conscience. Tozo yebate nani oyo ako diriger bisoto nini, très chers amis téléspectateurs. Nous les Congolais, tous à la intelligence. Tous à la intelligence parce que même le monde entier, c'est quoi ces peuples-là? C'est quoi ces peuples-là au bazara unité? C'est quoi ces peuples-là oyo bayebinini bazo lingate? C'est quoi ces peuples-là au bazara tout le temps divisé? C'est quoi ces peuples-là au bazo liena batu oyo bazo boma bango? C'est quoi ces peuples-là oyo bazo comprendre te biso ba blanc, tous en a besoin de ba minérer na bango? C'est quoi ces peuples-là oyo nous sommes colonisés par des petits Rwandais? C'est quoi ces peuples-là? Est-ce que Joseph Kabila est plus intelligent que ma professeur Obazad Nyosoana? Voilà comment est-ce que nous les Congolais, Tomiyo Kisi Soni, très chers amis téléspectateurs, na makambu oyo, ya biso moko ba Congolais, tote kimbo kanabiso. Na loba na so loba yango lisusu, avant de gifler bien ko injurier ba Rwandais, il faut tomita la nanu. Il faut commettre la nanu, mutu azui maladi na nzela a commettre la ndenge nini atambola ki anewana.
On va bien un diagnostic. À cause de la diagnostic qui a été anaye. Alors, il faut tout ça la diagnostic qui a un cannabis. Total la maladie est outil wapi. Problème est outil wapi. Et outil pas bas congolais. Pourquoi? Parce que les Congolais, bazo vendre nationalité na bango na 1 euro. C'est parce que les Congolais bazo vendre pays na bango na ba miette. Merci beaucoup, très chers amis téléspectateurs. Nous sommes obligés à recevoir la raboué. Il y a coupé cette information pour la bouilleba. Danger zo utawapi. Danger zo ezakara ko évoluer, ko s'accroître. Ezakara ko développer. Pourquoi? Parce que tozoboya ko boma moto wana. Moto ezana no moki très chers amis téléspectateurs. C'est le moment. Comment ko boma yango ezaya ko telemela na no batu oyo bazoliana ye. Ezaya ko bloquer na no batu oyo bazoliana Kabila. Oyo bazosala force ya Kabila. Ezana ko résister na makamunyo surtout oyo ba stratégie ya Joseph Kabila. Et comment qu'on résister par rapport à ba marche oyo ba sango bazolanda. Sango aza limité, très chers amis téléspectateurs. Sango akoki jamais koloba na population ke bo simba ba minduki, jamais na déontologie na bango jamais sango koloba yango. Sango jamais koloba ke bo simba ba cocktail molotov. Akoloba yango te. Et alors, ce qui nous les peuples toujours dépendre quand on a ba sango, tout ça l'appelle limité. Nous les peuples, ce qu'on doit faire, c'est d'utiliser le Congolais. Il y a tout ça là toujours devant la bango. D'utiliser d'autres Congolais pour la biso tout ça là toujours devant la Rwandais. C'est ce qui se passe dans cette église. Les locaux Congolais surtout azana sima ya église. Or, ils font des églises ça na sima. Congolais c'est à Liboso. Parce que ceux qui pape dans le Vatican a bengi cardinal Monsengo a ebisi que cardinal Bomamoto. Cardinal a obligé à yoka supérieur nae. Bomona ke 20 on surtout et kokita. C'est le moment d'en profiter, très chers amis téléspectateurs. C'est le moment d'en profiter. C'est le moment à côté les matins que batouana ba pesibiso déjà souffle. Toté les matins, chers amis téléspectateurs. Non seulement banabino au côté les mandenge belé. Moi na monopolisé parole nanga a wisate, mais makambo to soli ça par rapport ya Moïse Katumbi. Oyo paraîtrait bakenda ki okutana na Paul Kagame kuna na kata Davos na Suisse à l'occasion il y a forum économique mondial il y a 2018 qui s'est tenu du 23 au 26 janvier et oyo bomonaki président il y a Rwanda akindaki kokutana na Donald Trump tout le beliango na kata émission au boss la connecté branché. Merci beaucoup à Mission Presse Alior Gaz Nagas et merci à Chimchimanga Mokonzawalo Bazaki Nangai. Merci à tout le monde. Vous allez vraiment branché. Merci à JB Bamenga Studio Jonathan. Au revoir, à plus. Na Happy Box TV. Ça veut dire décodeur Oyo, ils ont la chaîne tout le monde entier, surtout en Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. La télévision autrement.